ngana okamwa liwa ote po esi na pesa ba message pour na ba comédien monitant Pululu akufaki na pleka na pesa message que lelo soki ndenge Pululu akufi ba artiste comédien ba o ba yebi ke bazaki ensemble na Pululu so ba luki ngai te ba continuer ko kufa ba luka ngai po eza sérieux bongo bino mo bozo mona te ke ba liwa o eza normal te eza mabe po na pesa ka message avant tant mundori akufi muto ayate Pululu alandi to fandi boye Pululu a dadi susu ye wana na pesa ngo déjà so ba 2019 na lobango kala tant Pululu akufi dadi likamba la lara dadi pe akufi na yeko pesa message mais ba artiste ya mboka na biso tant mususu ba yoka biso na biso ba congolais soni tant muso kutaki mwasa mwana bato zane ndumba te mais par rapport au yo oza déjà na makambo na ki outa nango Congo osilisa te okenda déjà na esprit de mort na niveau ya poto ekolanda yo mais mvutimano c'est ok na mwasi elo bakomo diembela na mwasi omoni soki déjà oza préparé na monde visible faux kufa bako tinda pe mvutima na mwasi pe bandi msu mwasi azaki ndumba te mwasi pe komi ndumba po ba choc wana diable a profité ndenga ko bomela yo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre chaîne Poto na Poto Télévision. Très chers amis internautes, encore une fois de plus, bonjour, bienvenue dans votre nouveau numéro. Voilà, je suis Bellor Louzé de votre présentatrice sur Poto na Poto Télévision. Merci beaucoup, on a déjà un épisode depuis quelque part, monsieur Lamine Dovo. Merci beaucoup, na Steve Wada derrière la caméra. Merci beaucoup, na Maïng Ngombo na Katalman, Babi, maison d'habillement Zaka Moko sur Avenue Mot des Arts, croisement Mouchi. Na Katsa commune Lingwala Bokende Kuna et pas Madame Jolina Tang beaucoup se retrouver. Merci beaucoup à tous les abonnés à Poto na Poto Télévision. Babi, continuez à s'abonner massivement à la Katsia chaîne Abisso. À tous rien que l'actualité à l'écouter les Karasoko Moukete. Voilà, nous avons monté sur le plateau nous avec Maître John Steve derrière la caméra. Font la image, ben internaute nous sommes Maître John Otozanae sur le plateau à qui déjà je dis bonjour Maître John. Bonjour grand journaliste. Bonne santé. Oui, santé Kitoko. À la grâce. Kitoko vraiment. Grand journaliste, grand journaliste. Maître John Tolali Tolamuki. Toki Gianni Faye Akoufi, l'un des comédiens au biso a misuso to kola na ye. Dans la comédie na ye na kosekisa na ye façon de tourner na ye. Oko relater ta ba internaute nyoso qui est kaka histoire ndenge ya Akoufi vraiment ba mawana yo. Donc et lors on ino yo retena na théâtre ndenge ya bando sa théâtre tilelo. Bango baza ba lokola ba icône ya mboka na biso na côté théâtre. Mais ça la ngaka passe pour ngana okamwa liwa ote po esi na pesa ba message pour na ba comédien monitant Pululu akufaki na pleka na pesa message que lelo soki ndenge Pululu akufi ba artiste comédien ba o ba yebi ke bazaki ensemble na Pululu so ba luki ngai te ba continuer ko kufa voilà toyebi message wana toyebi message wana na pesa ngo déjà so ba 2019 na lobango kala tant Pululu akufi dadi likamba la lara dadi pe akufi na yeko pesa message mais ba artiste ya mboka na biso tant mususu ba yoka biso na biso ba congolais soni tam so ezaki maître moko auti Brazzaville azopesa message au maître moko auti libanda mboka azopesa message tam so ba ngai ba yambango mais ba message o biso moko ba kolomboka topesa ba négligea depuis Pululu akufati lelo to perdre déjà combien ebele ba mama Chako baleki ba Chako banani ba comme nan Moscovitch aleki donc baza vraiment ebele ba oba alors donc ba tout ba artiste baza ba art na biso ya mboka lelo tozo perdre bango théâtre ko kufa na mboka oyo alors ba grand temps on appelle ça message ba monango black ba o bazolandanga ba artiste comédien lelo to kunda kala te to kunda Jani mais ndenge to kunda Jani bino botikali bo capter message oyo ba o boyebi ke botambola nzela moko na ba o ba kufi ba artiste comédien bo luka Maître John numéro nanga ezali plus 243 85 197 67 69
plus 243 85 197 67 69 boluka maître John asunga bino bozana lié oyo balakela bino ya liwa esika bokenda boyoka na te bomona ngo théâtre te ndenge bosalaka théâtre lelo tozomona théâtre mais tala déjà batebele bakufi pona baka oyo. Maître John, est-ce que l'on y a un obalakela bango et que il faut qu'à balukayo. Est-ce que l'oueza sous naturalité, to ko benga l'oueza sous naturalité na monde oh. Do baliwana ba on sa artiste comédien ba ku feza spirituel. Mais lelo to ko loba bien maman liwa naturel ezalaka. Pourquoi liwa ngo naturel ezalaka et pas ba comédien. Lelo ba artiste comédien ba ku fi et combien. Pour nani ba artiste ministre ba ku faté ka ba artiste comédien. Ba ku fi belé. Bakufi vraiment ébélé, bakufi ébélé. Et puis, on appelle ça message oyo. Message on appelle ça bon négligé en côté. Na lobaka yango avant. Binomo pe bomoni balewa o bazo kufa. Lelo bakomo diembela na mwasi. Omoni soki déjà oza préparé na monde visible faux kufa. Bako tinda pe envoûtement na mwasi pe bandi msu mwasi azaki ndumba te mwasi pe akomi ndumba po ba choc wana diable a profité ndenga ko bomela yo ta mso kutaki mwasi mwana bato azane ndumba te mais par rapport yo oza déjà na makambo na ki outa nango Congo osilisa te okenda déjà na esprit de mort na niveau ya poto ekolanda yo mais envoûtement yo c'est ok na mwasi. Mais il y a des gens qui ont perdre vie. Message wana eza message eza négligé te. Eza nesika bandeko na biso ba théâtre bakenda na ngambo. Ne na ngambo wana bakenda bayokana te yango moni sort oyo ekomi ti lelo. Ngambo ngo wapi? Ngambo Brazza, ngambo Angola, ngambo ni. Ngambo Brazza. Angola eza na kisi makasi te. Bakenda ko simba na ngambo Congo. Mais batou succès pour na ko mériter succès, il faut kaka okota bikota kota succès. Succès naturel les alate. Te succès naturel les a passé. Attends le monde des journalistes, on a monde nion ce succès naturel les alate. Maman, tout sur la mambo va théâtre. Mais maître toi sur la nion sauter, maître toi sur la nion s'expliquer ngai parce que tout le monde a battu musu ba sala succès makasi motala e boza nene loroté. Parce que biso te bi que chose à succès, il faut vraiment moi bien donc aux stable na vie quoi. Peso succès, so y pas maintenant na posa ya porte-monnaie, ba peso porte-monnaie. Succès zambongo te. Succès zali olingi ozala danger bato bamona ko likolo yango na succès yo ya ko luka ki sambongo te o ya ko luka succès. Mais succès wana pesa na ben convenient na ngo bisika o surtout so ke pa ba magicien okukuta nka toujours na ben convenient pour bango ba servir yo pe faut servir bango donc ils esika o bakenda balakela bango na kufa yango moni na pesa message avant tant pululu akufaki. Maître est-ce que so balukio et que si quand balakela bango et donc yo sko ko zongi so kanga place ngo to ko sa ndenge ni expliquer ba comédien. Maître John aza toza likolo toko kota na place esika o balakela bango toko ko sala séparation wana ezala lisusu te ya ko kata lie wana toza na capacité wana ya ko kata lie ko batika la kimia oza yo moko mto kata te po luka ba maître mususu o ba yeba na Kinshasa bokena bango bosa ba cérémonie wana nini ba yeba na Kinshasa ngana yebi maître te ngai moko na opesa message ngai moko na osisa makambo ngai kata baliana nyonso na makasi tokokata lie wana ntango na bongo mpo ani bametre yango bakomprenaka yango te baya kopesa message nga aza na bavideo napesa message oyo depuis 2019 lelo toza 2000 combien epuis naloba ntango mpululu akufi nga lobi naleki émission napesi message siko oyo ti lelo tozali makambo naloba mpe yango ka ezokokisama ezosalama. Maître John comment on appelle ba congolais mususu ba comédien mususu bana poto bazola kela mwana mwasi ana mabe ya makasi to mona ndeko na biso Maxi Bondo yabi soki ba moni mwasi ya Jani wana parce que Jani mutabomi eza mwasi babwa kele ba soyi ba maman nyoso ya Château Rouge ba maman nyoso ya Belgique babwa kela mwa mwasi ba soyi en plus ba pesa mwa mwasi anta différenté or osenga pona matanga bazana preuve te bazana preuve te to uti koloba ngwa bien diable so azo préparer abomayo auke na banzela ebele ndeko na biso asisaki na makambo te azali na ngona Congo bilakeli mabe déjà ezalaki na Congo entre ba makambo na bango oya ba théâtre ti ake na ngo poto est-ce que asilisaki yango asilisaki te envoûtement kolata pe mwasi tango ba envoûter mwasi akomosa makambo moko boye oyo ko special passe mema yo na liwa mais tango mwasi azana innocente
Mais maître, apparemment, quand yo mom to côté la moisson, ils ont maman ba boti, ils ont ndeko ne bana ne baza kishasa. Ils ont famille comédienne nyos bazo lakila ka moi moisson. Mais mutu ka mutu moko ka mutu côté na mon jusque les arayo. Ngana côté la moisson te ngana zolo ba par rapport à message na pesa pour na ba comédien. Moi si mususa koza ndumba te, mais yo za déjà un esprit de mort na yo. Diable po boma mutu dans le bango clair. Akokota na baba stratégie ebele, ba ko envoûter moi si comme ndumba. Akomosa makambo eko choqué yo. Tango ezo choqué yo, maladie wane ye na mutema et memo na liwa. Est-ce que vous comprenez? Yo okena na hotel na hôpital mutu basale be examen malade mona ate. Oui, voilà. Docteur alobi ke malade ezo mona ate soit faut bozong sena ndako, soit tu bozela kufa. Na côté la moi cité maintenant lo ba par rapport au message o ngana pesa pona ba comédien. Ba comédien baza déjà na lié na bango ya liwa na isika oyo bauta liwa déjà eza kati na bango. Tango ye olongo ya okepoto est-ce que si saki makambo na Congo? Yo 15 ans ou 16 ans passés. Est-ce que y a baki qui a na maram? Oh mais avant à voyager pour ton aller ka be mission na pesa ba message ya ba comédien. Maman. Donc le problème to lo baki to côté les moi cité mais to pesikara dans d'autres là par rapport à message on a pesa qui. Moi si akoko m'a pas envoûté par rapport ya ndingi ja mobile oza déjà na lien moko boye o déjà ba bloquer yo ki oza programmer faut kufa. Allez ba moi ça koza na losambo te asa esprit faible ba tindele pe envoûtement abandi pe kindumba kindumba na yo zo kokate choqué yo et memi on aliwa. Voilà, très chers amis internautes des Poto na Poto télévision, vous abonnez massivement, continuez à connaître Maître John. Maître John, on copie cette différence entre Kodia et puis différence il y a Kodia na Kindoki. Kodia na Kindoki. Nandeni. Batu misus o to benga keno basimba Kodia. Ba Kodia famille, ezala non ndeni. Pesa sono différence à Kodia, ezala non ndeni, basimba ngono ndeni. Ngolo ba différence à porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique ou tout est. Kodia non basimba ngono ndeni ezala héritage ya ba koko ezala non ndeni après to yesko différence à Kodia na porte-monnaie magique kasuzolo baga eloko moko faut lo baga définir biso na Kodia qu'est-ce qui est Kodia eza kindoki te Kodia eza mystère oyo ye moko nzambe a créa et pas na biso baindo pona nini nzambe ayebaki ke mundela ko créer biso porte-monnaie magique biso poso moindo tozaka mingi banvier tant mundela ko créer porte-monnaie magique poso moindo bakolanda babanda kozwa yango porte-monnaie magique yango ekumbaka biso na ba sacrifice lelo zomona ba PD lelo zomona ba lesbienne eza porte-monnaie magique pona nini poso mundele so apesio eloko na yeso tapesio mbongo osombi mituka osombi ba immeuble lobiso basengi yo mutu koboya kopesa te okopesa mutu po kolinga sute ozonga mobola okolinga ka oleka na ba sacrifice pour à la l'aise mais na Kodia ezali pouvoir ancestral eza pouvoir oyo tribune nyonso muluba muswahili azana Kodia libota batetela lelo to mona awa na Kishasa bandeko na biso bandande bango ba respectaka Kodia na bango mona bandande o bazana ba immeuble bandande ba respectaka Kodia na bango soto zo kota ba Congo ba respectaka coutume ya Kodia awa ozi batu ba respectaka coutume eza bandande mais njo ndé Kodia eza na ba swahili eza na ba luba eza na bangala eza na donc eza na ekolo nyonso eza na tribune nyonso eza na mabota nyonso bozana Kodia bozana Kodia libota po Simon Kimbangu azalaki ka prophète ba Congo te azalaki ka pe prophète ba tetela te azalaki prophète ya poso moindo nyonso eza oza sénégalais oza nigérien bozana Kodia libota Est-ce que vous comprenez? Alors on a peki sagabato batika kozwa mingi porte-monnaie magique pour porte-monnaie magique ezo mema bango na baliwa na kopesa ba sacrifice yonde kozota la biso soko bengi nga exemple na kotindelo kaka eloko oyo moni eloko to benga ngonkutu kutu ezali nini nga moko pe naza na Kodia na ngai ya libota na ngai na saelaka nga oyo ya ngai ya libota na ngai nga mutu na simba yango pona ko kosunga famille na nga libota na libota soza na Kodia ya libota na libota mutu akolela azate fo osunga libota na yo pona libota so recevoir Kodia na libota mutu azolela ezali mabe Kodia ko disparaître ko kende pa mutu mususu ou soit ezongi pa ina ngai ngana koluka mutu ni na kopesa ngosu na famille na yo yo zo so mbongo Kodia eza po osunga libota porte-monnaie magique eza po e obanda ko sala ba sacrifice ya makila mais quand on sacrifice à makila ezalaka te
Cameraman. Comment servir comme loi servitude Omeka kobende loko oyo bien. Moninga na baloli yango. Neti nga nazolakisa bino exemple eloko moni vide nga mpe naza na kode ya libota na ngai eloko moni vide partout ozali ozolanda biso mbongo nyonso koluka awa ekobima awa mpo ngai mpe naza na kode ya libota na ngai nasalelaka bandeko na nga bozolanda nga cameraman obenda bien partout ozali soki obengi ngai maître na posa kode ya libota na ngai nakotindela oka oyo tobengi yango ni eza nkutu oyo ekokomela yo na mboka nyonso ozali ekobanda koproduire mbongo ya monta nyonso oyo yo olingi kode ya pesanga mbongo ya libota na ngai omoni oyo elingi koloba te ke yo ntango kobenga ngai mbongo ekobimela yo ezalaka oyo exemple nazopesa yo mpo oza na kode ya libota na famille na yo soki obengi ngai elingi koloba te ke mbongo oyo yango kaka yo okozwa partout ozali mbongo oyo nyonso ekozala ya mboka ozalaka soki obengi ngai ekobanda koproduire epai na yo ekozala sans condition mpe sans makila mais soki ozongi na baportemone magique yango ezobota bapede balesibienne bacondition ebele fo koma kosala basacrifice soki bapesi yo mbongo kopesa nano eloko te ntango okóma na bomengo bakomi kosenga yo mutu soki deja omoni ke okomi na bomengo okolinga soki ozonga pauvreté fo osacrifie swati yo moko okufa mais pour pouvoir ancestral kode ya libota na bino eza kindoki te eza kaka yo osungaka libota na libota mutu akolela aza te mutu akosouffrir aza te mpo yo nde osimbi nzungu ya famille est-ce que comprendre condition ekozala te mpe makambo mosusu ekozala te baoyo bazolanda biso numéro na ngai eza plus 243 85 197 67 69 85 197 67 69 soko bengi ngai na kopesa oka kode ya libota na yo to bengi nkutu oyo partout ozali nkutu oyo kokomela yo pe bana ko produire mbongo ya mboka nyonso oyo ozali Maître John on a quelque part pe que eza servitude mobo na nini susu parce que servitude que non eza mutabeli eza mutasaliwe faut ba yara pas non quelque part pesa moi servitude mobo or que nzamba loba mutu nyonso yoka or que nzamba loba mutu nyonso faut lia na mutoki na ye bon ba ya ke pa na yo on ba ya ke pa na yo pourquoi eloko ozoloba nzamba loba ye moko nzambe ye muta créer biso ba indo kodia eza mystère ya nzambe eza mystère te que individu moko a créé non eza mystère ye moko nzamba créer biso kodia pototika kolanda kozwa ba porte-monnaie magique eza mateya mobimba ne bokendaka église bazoteya bino dimanche tozana thème intel o eza thème ya makasi o nazo expliquer bino mais problème tozana ngo pokutana na thème yango faut kutana na mutu oyo ayebi spiritualité est-ce ozolandanga mais eza thème ya makasi ndenge omonaka bandeko na biso bakretien bakendaka église bazoteya ye neti kode ya oyo même pasteur akozwa yango eza na condition te même mutu aza chrétien makasi eza te un problème ke osoko ozosambela okozwa yango te non okozwa yango po nazo biso eza pouvoir ancestral eza mbongo ya libota na yo etake yo oza poso moyindo est-ce que vous comprenez maman donc sans condition okozwa yango pe ozosalela yango ozosala nyonso awa bandeko bazotala biso topesaka kaka kode ya te tosalaka nyonso mpo mutu mosusu azolanda biso aza na posa mbongo te mais mosusu aza na maladi bamaladi eza ebele baparalyse eloko na yo etelemaka te ekotelema yo papa ozwaka mbongo osalaka eloko te eza déjà spiritualité yo ndeko ozolanda biso oza libanda mboka okenda ozwaka mokanda te tokopesa yo mokanda eloko ya mibali mosusu etelemaka te bato ebele baka eza ebele bandeko mosusu batubengaka nga maître fois ke omaître eloko na nga etelemaka te tokosunga yo eloko no ekotelema non eloko ya motu so ezotelema te eza kisa bokoko te mosusu mutu mosusu mwasi moko ozalaka na ye abebisa yo akenda swati place mosusu babebisa yo eloko no etelemaka te nzambe asala te mutu eloko no etelema te mosusu bakreela yo ozala na problème moko bakenda quelque part babebisa eloko no ekotelema te eloko basalisaka na kisa ya bokoko eza bafaiblesse sexuelle wana nde eza normal na kisa ya bokoko mais ntango déjà eloko no ezotelema te ekomaka mosusu ekomi s'accélérer mutu nde asalaka accident akende ti accident paralysé ezobloke ti koto non bon soki osali accident paralysé yango ekosenga eloko no
Non, non, non. Penza côté zo bouger tes maîtres ezali bakaisa. Nazoloba boye eloko na eza bakawana eza rare mais so pene comme eloko na ezo télématé les appels spiritualité onzamba sala mutu te eloko na télématé yo nde kozolanda biso oza na posa ke mwasi obotaka te oza na posa bana tokopesa bana te tant musu ba bloquer yo pour mabote ya te biso toko débloquer ka place ba bloquer yo pour ozwa bana Na maïté eloko te sirène te. maïté partout te tokokende kuna te mais yo kozwa bana Ozaba na ndenge nini. Nzamba sala te mutu abota te na mokili tant mususu famille na yo ebloka yo ozwa bana te biso toko débloquer ka isika ba bloquer yo bana yo kozwa baruta na Nzambe Bloquer on ndenge. Débloquer on ndenge. No ya on linga ndena ko. mokili oyebi teke baliaka bato balie yo mpe babloke yo bo bokendaka baeglise ndenge nini bape teyaka bino kuna bablokaka mpe mutu babloke yo vi na yo makambo nyonso ozosala esimba te balie yo mpe oyebi teke baliaka bato Pasteur alia mutu ndenge. te nalobi tant bokendaka baeglise bachrétien bateyaka bino te Te ya biso. bakasi donc bakoki mpe ndenge oza awa mpe obali libala bien me babloka yo obotaka te biso tokodébloke ka esika babloka yo mpo yo kokozwa bana Bamusu bakenda na bacimetière baki baluki basali basaki papa. nga nasalelaka mingi pouvoir ancestral biso tosala makambo ya bacimetière te nga naza na bukoko donc makambo ya bacimetière wana eza bamagicien nga naza magicien te naza mingi basé na pouvoir ancestral nakenda solo na bakoko na bino te nga naza na pouvoir ancestral wana fo tuna makambo wana bamagicien. Est-ce que maître okoka pe komona penza mutu aza ndoki boye? Est-ce que kindoki babotama nango to bakozonga na mokili? Oui, kindoki musu babotama nango. Babotama nango ndeni? Mais yo mwasi oza pe na zemba bebisa mwana depuis na kati ya libumu yo yebi te. Bon bebisa mwana à travers eloko bapesi mama lié ke ke na mwana. ezala bongo. Ezala bongo. Mwana pe abotami ba moko grand ndoki. Oui. Bosiko kindoki bato musu bazana ki mokolo ezala ndeni? Te na kimukolo mutu azwaka kindoki te na solo so bapesa kindoki okoma zobazoba ezala nde bongo po bebisa mutu eza pasi age kindoki ezali age kindoki eza age oza na kati ya ndani te mwana mpe aza na 8 ans 9 ans azwa kindoki malamu uswati ozalaki nango ozwaki yango depuis libumu ya mama na yo okoli nango okomi deja mokolo na kindoki wana nde bien wana nde me boye pena mutu aza mokolo bopesa kindoki eza pasi ezwaka te maître sango mo boye toyokaka bajeune fille mo boye mibale bakufa kati ya motuka no wana nabeta yango su te beta yango te poil wana nabeta yango te luka question mosusu wana eza bamasolo akala mutu akufa deja tolobela yango mabe bato ebele bakizaka torespecte mowei beta masolo mosusu mutu deja akufa lelo toza combien d'année toke déjà 2 ans donc wana nalobela su makambo wana te eza accident normal quoi bato mosusu bakobanga ye bato bakufa na motuka na ye non eza accident bongo accident yo okufa te kaka bato mosusu bakufa nano mona te ke accident chauffeur akufi te eza bakara kasi nga mpe zongo kaka na ngai te. Très cher ami internaute, nous sommes avec Maître John. Maître John, tu as déjà qu'on s'est séparés. Un mot de la fin, on peut s'abonner, nous sommes nini, bah peut ça numéro de téléphone, puis bah codia, c'est comment expliquer nous pour toi comme déjà rechuté. Le basu kezakaka, bah au balandi biso na chaîne na bino. Numéro ezali poto na poto numéro ezali plus 243 85 197 67 69. Ezala oleka na combien de mètres simbate beta benga maître John okozwa receipt na yo lelo makambo yo batebele bakomisi yango cop ekomi lokola copie ya bato mais eloko nyonso toloba na mokili pirate ezali original ezali ezala outaki pa ba pirate eza fofoti boyebika eza rythme ya Congo eza foti te ya bato miso bakomi ba coopéra biso tanto banai makambo tozala atokoma ata 5 mètres te. Donc makambo tant na bana internet na banda yango na téléphone ya batouche donc même ba WhatsApp qui passe donc tout ça musala bosola na appel normal alors bato botala rabiso bozali banda mboka bomeka ko supporter za rythme ya Congo ba coopéra ba komi belé mais ba original bazali pona ko découvrir original les arapaces po pena ko somba original les ala cher bino ko benga maître moko ayebisi yo autant yo moni yango ebele oke mutu moko boye ayebisi yo autant prix moko ya moke okolanda ye menzono oyebite ka za coopéra
bo décourager te na poto awa ba problème ezali soki boyamba ba maître ba problème pe ezali bo benga maître John akosunga yo na ba citation nyonso za nango na ba difficulté nyonso oyo luka ko kozwango. Numéro eza plus 243 85 197 67 69. Merci beaucoup à tous les abonnés de Poto na Poto Télévision. Balobi, oza na besoin de Maître John, oza na Makambounou, oza Simbate, oza na Poto, oza na Amérique, oza na Congo, oza na Afrique. Babi, contactez numéro de Maître John, oko se retrouver. Oza problème à robota, oza na problème ya bolingo, oza na problème ya kodia, ya rosimba mbongo plutôt. Bo hésiter te bobenga Maître John numéro apesibino bokoza décité. Merci beaucoup na Steve sur ma caméra. Merci beaucoup à tous les abonnés des Poto na Poto Télévision. Voilà, quant à moi, votre humble servante Belo Luzejo se retrouve à la prochaine. Merci et bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.poto.com